Je vous en prie. Popol Mopasso là, bonjour. Namoni batindenga ba capture et belé pa bateau dans ozongisela ngo pe yo. Il y a publication sali sur émission na saki lobina hérité. Premièrement ngana ototka ozaba camarade te. Tozala pe proche te. Na ebika jour mususu lobana memayo. Na boya ko komema na mutu kalanga. Même so bosani ngana rappeler yo. Na Kinshasa tozala ba camarade te. Tozala pe projeter, en tout cas, c'est que je sache. Lubana Bossana. Publication Saliwana, en tout cas, tu m'as rabaissé. Ou, aux autres rabaissé, une chose où on permettre de na yonde mozawana pour na ebike naza camarade na yote na âge naza pe camarade na ote na musala. Donc nandimite yo oza mukolo nanga na tuti tolo nga na mukolo na yo. Moi respect, moi élégance, hein, le quoi toza no domaine moko izala comme camarade ya profession. Namona bablo no ya musala wana na internet, ça me concerne pas. Nga Virginie naza na ba émission ya ba référence ebeli popol. Naza na ba émission référence ebeli. Na tourna ba émission na ba leader tout ya Congo. Et na ba chaîne tout na sala. Soko ki balobano te ke Virginie aza idiote. To Virginie azwaka émission moko na tremplin makasi après rabissango. So na bina zonga no na RTGA permettre nga. Popol yo na RTGA utkalo za jamais meilleur. Émission est dimanche tant bandeko yo. Ndeko za osala nga za raté ozo émission wana. Quand émission ne zara nini. À l'époque tu bara RTG zara meilleure chaîne. Na ba condition penza tout. Mais émission no sala na nini. Nga na voyager na équipe pour boza travailler na dimanche. Baza ko critiquer yo. Toi tu ne fus pas meilleur présentateur d'émission musique na RTGA. Comment yo mutuloko yo yo salanga reproche to okomilo moko okomiwana. Papa, tout c'est respecté. En tout cas, tout c'est respecté. Naza moninga na yote, naza camarade na yote. Et puis Popol soto bito zonga penzana na logique. To zongi na corporation Popol au présenter une émission et à référence au yosa na Kinshasa. Popol aux en émission te. Jamais otkala ko battre record. Na makamba émission na makamba TV. Oui, lelo YouTube ezo facilité bino. Sala no bablo no sala na YouTube wana. Ngana tala émission na osala wana loi pasteur na monzimi. Tu as fait une émission avec Fali dernièrement à. Yeb sang émission wana, ezali pena neti journaliste to adepte devant père spirituel nae. Tu étais nul dans cette émission mais ça me concerne pas. Ezaïo et puis n'a pas critiqué en public parce que corporation n'a biso esengi bongote. Yoko comme bloc on était papa. Papa le sogi papa. Oko comme bloc on était izambasuka. Ezala na kebisio papa. Ezala vraiment balasuka. Ngana totka ozaba camarade to solo la raté et l'oroté l'un de ces 4 matins et puis il faut être vraiment monter mamabé pour loba makambo komi. Héritier c'est un artiste. Moi j'ai défendu Nati tant à chaque émission moko. Ba critica Fali je l'ai dit. To yambaka ba invité 2 fois. Okomona ke invité na yo azoke na angle moko ozape na ba arme soko présenter et rosala est bien te devant public. Et tu gardes ton calme. Na sopi pétrole. Il faut na foutre à pétrole. Par là, tu veux dire quoi, Popol? Fais gaffe. Fais gaffe. Vous savez comment on est sur YouTube, ou comment on a orgueil, comment on est bateau baebi on a YouTube. Des osa orgueil. Mais on a la TV, Popol. Vous avez la meilleure thé. Tu comprends? Vous avez une émission, il y a référence thé. Vous savez comment moi l'olendo, ou comment on micha on dekwa wudi musheni, n'habite ndekwa wudi musheni. Ndenge nini, yo cousin a fallu n'habi au moins la kauka, moi la soya ba solange ba betelanga. Yebiote na mona yo kaka zoom suso na me mona mutuka sonde. Je te connais pas Popol.
Et je te permets pas mutuloko yo oke koma bora bongo. Quand toi ba camarade te papa. Likambo émission na ngai. Et ngane héritier de tout ça émission. Oyebi likambo mon côté réalité mon côté et tu présentes ça pour bimisanga nul. Papa je te permets pas. Ozana émission mon côté yo sala na mokilo yo. Il équipe ba émission ngana sala ba émission à ba référence. Nazana ba émission ebele popol. Ebele. Et puis nga na rabesaka audimat ya émission mon côté. Nazala na canal Kin ezaki chaîne boyebi ba condition tozako travailler mais mon émission Zikisa Bango ezaki référence ya chaîne nanga. Et puis émission tunga la simbariko ma référence ya chaîne. Na tangi na kenda global télévision na salam tourbillon et kizara oketon na longwa bato ba yesi malanga ezaka kokoso canal Kin nazo sala na ote ko sala kuna zaki sala kuna et ton na longwe voilà naza siko na antenne na kenda Kin 24 na sala ba émission ya bien na ye antenne je fais bien mes émissions papa très bien d'ailleurs. Donc, dans une émission de référence, non permettre de sous-estimer ngate parce que toi tu ne fais pas meilleur na RTGA. So ibatanga baba otanga ba Yves Abdallah ba otanga yote. On comprend, ba otanga ba Kevin Kaswa yo ba otanga yote. Mais nga so na canal Kin ba chaîne tout na leka ba loba que non, on avait une fille Virginie à Matisara Odima ta chaîne. Alors papa, fais gaffe hein, tous ça camarade té tout la raté d'ailleurs na kuna numéro noté. Na luki ango ba pesingande na ina kaka na ebisayo. Donc je n'ai pas de problème avec toi. On n'a pas de problème. Et en tant que collègue, okoki kokoma bloko komi wana te. Bandeko mususu ba moni eloko moko wana. Ba komelinga de discuter, na présenter bango pe makambo ebele et c'est passé. Parce que yo ko le kana on a place publique te. Zone d'émission noté ko ça la dernièrement on a fallu présenter en on a battu. Tu étais qui devant l'artiste? Nga za complexité. Donc na yamba ba Kofi, na yamba ba Jibe, na yamba ba Wera, na yamba. Je n'ai jamais été idiote ou zoba. OK? Donc fais gaffe. Je te dis fais gaffe. Ezala mbala na yasuka. Nga ça la émission ya Alléluia Amen. Tende on sa émission on a fallu. Quand fallait azo prêcher, yo zo dira Amen. So fallait alobia Alléluia zo ngsi Amen. Zo ngsi na émission na suku sala ki papa. Ezambasuka donc na kebisio penza pona camarade na ote yo poza moninga na ngate nga pe na moninga na ote donc fais gaffe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't Kavulu yekuta mtu okipete kane babinisa mbali naye. Ye mobile na tuta tolo wana mbala ngazakane wana Henriette babiso balora tozaka pe wana tosala nini. Et puis mobile yango. Ba journaliste bazaka ba copine na Kofi. Ya zande mukalati. Ya basi ya Kofi ya ba journaliste. Bati na mbali neke nozo journaliste ya boisala boy. Ya. Ye benande ezawana ko ye na vina nga akoyoka kanga na swanisa ete akozwaka kipa kokolo ye musane kokita basi ya kitoko ya TV. Jalouse ba fitu ya kitoko ya TV. Ya finga Henriette, ya ko finga Henriette.
Benigephi Sheshani, benigephi? Kunini sinibizile? Sheshani. Yo Nkosi. Baqale ngalana vele bengalena. Yo Nkosi. It's very dangerous. Bafika late bayanwebeka. Hayibo. Bonsoir la communauté congolaise. Awa tozo alerté to bengi ba mama o basala bateka la gambela. Bazo yamba ba téléphone te, to éviter ba yamba téléphone te pour la nini. Bazo yamba ba téléphone te. Awa batumbi gambela, gambela yango eza ko tumba ma DJ Sheva. Na mara beta la cristal. Ba yako benga ngambangu na benga ba mama o ya gambela. Gambela yango batumbi yango. Gambela zo. This market is closed. Where are those people also? They never access. I called 112, and then they said people just called them. What is this one doing there? Some cars, so stupid. Oh Jesus! Oh my God! Moni lelo soka komeka kaka mno si lefte komeka bitumbe bimawa. Bonsoir la communauté congolaise. Awa tozo alerté to bengi ba mama o basala bateka la gambela. Bazo yamba ba téléphone te, to éviter ba yamba téléphone te pour la nini. Bazo yamba ba téléphone te. Awa batumbi gambela, gambela yango eza ko tumba ma DJ Sheva. Na mara beta la cristal. Ba yako benga ngambangu na benga ba mama o ya gambela. Gambela yango batumbi yango. Gambela zo